A mokili oyo Cynthia Wadol azwi mobali ya bato. Gloire Olangi azwi mobali ya bato. Rit Misamo azwi mobali ya bato. Karine Mokonzi azwi mobali ya bato. Sikoyo ndeko na biso ya comédien ya mobali abimi oya balaki oya kendaki kodote mwasi na ye oya bali mwasi na ye ye alobi malamu tangu alulaki mwasi wana tangu alobaki ke mwasi ya vi na ngai yeyo mwasi wana azalaki na kope na ye azalaki na molongani na ye me ye aponi ye deja me mutu moko tazoloba ke ye azwi mwasi ya bato. Namona ye, je dis bon ça va. Tant namona ye. Directement na ibisi camarade na ibisi moni. Moi c'est vinanga. Wow. Et alors, c'était pas facile. Témoin, pendant que je disais ça, je racontais ça, azagina na ex na imo, permettez-moi de le dire. Wow. Quelle confiance. Ouais. Je te dis comme ça mutazana mutuna ye moko boy. Mais nga na ibisi ma sana bi moni. Moi ça vinanga. Habité. C'est comme une blague quoi. Attention. Moi c'est bateau. Moi t'écoute on a je veux pas qu'on peut le matin dans monter mana bisayo. Tu vois. Et après, c'est une femme. Parce que c'était pas facile pour que Naya Nabisi andima pour na Pierrot et ou t'es ba maman na belité qui Pierrot. Yema à mon arrangel mon mas c'est un avait rali solo Maxime mon beau camarade Clarisse et Amina. Yé une d'été Maxime je te présente. Est-ce que bandeko basi soki balingani na mobali bango kaka nde bazwaka mibali ya bato bango siko mibali yoyo bazoya pa na bango bazwi basi ya bato te bandeko bokanisa malamu Wadol azalaki mwasi ya bato te avant baya kozwa ye na mobali wana. Gloire Olangi azalaki mwasi ya moto te po baya kozwa ye na mutu azozwa ye na Grèce. Rit Misamo azalaki sheri ya mutu te avant bazwa ye na Manix. Karine Mokonzi la baronne. Aïe mama YouTube icône vivante. Azalaki mwasi ya mutu te pa koma na tigre. Alors bandeko bokanisa malamu tango bozoloba na bandeko basi ke bazali kozwa mibali ya bato. E bongo mibali wana bazozwa basi ya bato te to ezali likambo nini. Likambo nini eza na bango to eza na bino ba oyo boza koloba. Boya to solola. Awe ezaka likambo bolingo. Likambo kopupula mutu te. Likambo pe ya rando te. Eza kaka likambo ya bolingo. Bolingo eza nde bolingo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mwana mwasi tango mobali alingaka ye ya liboso akoyoka makambu oyo mobali na ye alobi. Mwana mwasi pe soka kelinga mwana mobali wana akoyoka makambu mwasi alobi. Na lobi boy mobali tango aye kotia litoi kolinga mwasi abandi ko baratine ye akoloba makambu oyo alingi koloba. Mwasi soka tombe pe amure amoni mutu azotianga litoi azali penza modele ya mobali abongi nanga akoloba maloba. Alors mobali pe akoyoka maloba oyo mobali akoloba. Donc azana tina akende ko verifier mingi te parce que ya moni mobali oyo abongi na ye amoni mobali penza oyo ayelinga eza nkolo mutatindi. Siko makamba koloba mwasi akondimela ye. Azana tina kene sala banquete te. Soko asali banquete bosenge merci.
po asali azabakisi mwa eloko likolo mazana tina kosala bankete te. Ndenge moko mobali soki mwasi ayi kotia ye litoi mwasi akomolinga ye akoyoka makambo mwasi akoloba, alors ye mpe aza na ntina te akende koverifie soki averifie eza kaka matabisi. Elingi koloba boye mobali ntango akelinga mwasi soki alobi ke ye aza homme libre alingi mwasi wana bala ye po azali ye moko, ezala akosi ezala ya solo, mwasi aza na problème moko te, parce que ya moni mobali aye kotia litoi alobi maloba ebimi na munoko na ye moko, ye mwasi asepeli mpe na mobali yango, pourquoi azwa ta na ye akende koverifie atala maboko ne soki alati baki to abombi yango na poche, meme soki alati baki ye aza na ntina te alobaki bagi oyo eza po balaki moto mosusu akolata ne bagi po alati. Ndenge moko na Facebook bato batiaka naza na couple maza na couple te, tomonaka misusu batiaka naza célibataire maza na couple. Alors yango wana maloba ya mobali ekoki na kanisa bino moko bomonaka bato ebele baza na boloko, soki baza na boloko bakanga bango na bapreuve te, parce que ye moko na munoko na ye alobi makambo asalaki. Bambila soki batuni bokangeli ye preuve eza wapi, bakoloba preuve penze eza te oya bien ye moko adetaye ndenge ezalaki, ye nde moto alobi yango maloba na ye baye kokangela ye. Bapekisaka meme soki bakangi yo na nzela keba makambo koloba ekokokoma contre yo. Alors siko na bolingo mwasi ya bato avandi mobali atie litoi to mobali ya bato avandi mwasi atie litoi, me maloba oyo mobali akoloba ça suffit, maloba oyo mwasi akoloba ça suffit. Babiso ba oyo tokoya na sima toya kopuye mobali akala toya kopuye mwasi akala, toza na tina moko wana te, toza na valeur moko wana te, parce que bango bazo vivre bolingo. Bandeko bino moko boza wana boyebi bolingo no, bolingaka ate oyebi bolingo te, me oyebi bolingo ya modèle mosusu eza na ba degré belé, ate ya ki camarade ate ya ki ndeko. Alors eloko babengi bolingo oyoyo likamba bolingo yo okende kota okende koloba ke mutu wana ayibi mobali ya bato, surtout bandeko basi bango kaka batakaka o ayibi mobali ya mutu ayibi mobali ya mutu baze bele na kanisa bandeko nyonso babali soki bolandi moko moko bokomona vraiment ke oya mingi babali surtout bayebani bokoyoka kaka ayibi mobali ya bato o bayibi mwasi ya mutu ezali penza rare, loba mobali wana ayebana neti oya jibe mpiana ye lokola yebana tilelo bato batiaka kamere ayibaki mwasi ya jibe mpiana. Or que tango mosusu bazalaki deja ya kokabwana batikalaki susu mwasi na mobali te, kamere abali ye me balobaka aye kobala ye, me bango pe bakipaki te bazo continue oya bango bolingo. Alors ndenge moko babolingo o nyonso toza kokota toza kobima bamikolo bolingo bango moko bayebi maloba oyo bango mibale balobanaki yango moto eza na valeur yango bozoyoka tango bazobala na église d'avance avant babala na église babala na mairie batunaka bango pe makambo wana soki maire monsieur le maire ou bien commissaire de zone to pasteur alobi ka balisa bango boza sir penza ki atunaki bango te ke ozana mutu moko azawana te na kati na bino obala te ou bien likambo ete batunaki bango pe balobaki ke moko te azana mutu mususu bayende kobalana pe babalisi bango bokanisa te ke babalisaki bango kaka ndenge ezalaka oye osombi lipa na kwe opesi mbongo zwi lipa no batunaki ezana ba procédure nango a part wana susu na kati ya mariage pe mukolo babalisaka bango ezala na église ezala na mairie bon église na yebite soki balobaka ngo mais na ba mairie balobaka toujours oyo azana likambo même une église oui oyo amoniki azana likambo aza contre libalo esalama bapesaka bango tango ya koloba mais tango wana nyonso ba envoyé spécial ya ex bamonanaka te
ex mwasi atindaka mpe bamvoye te ex mobali mpe atindaka bamvoye te me ntango si babalani surtout soki ebimi kaka na baimage moto yango ayebana ex bakomi kobima to bamvoye ba ex bakomi kobima me soki bayebana na bango te bamvoye ba ex bamonanaka te yango wana nyonso oyo tozokota mpe tokokontinue kokota fo koyeba ke bato oyo ezopesa bango kanda en tout cas bokolia minu minu esili na munoko me bango kuna bakozala kaka na love bakozala kaka na bolingo na bango d'avance na minute oyo tozoloba boye bango kuna bazoka kaka bilengi yango ngai papa robo ebongi kutu na suki sawa po ngai moko na wuti ko imaginer bilengi bayoki na butwa lelo yo en tout cas na koko supporter te na continuer koloba surtout lokwa na za homme ciel monzemba oya tula na tiki bino botikala malamu et ciao. Ne batampo ils ont dérangé bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sa batu batampo ils ont tout lit on a tapé coach Gisnon aussi ça yoka tout lit maman bolimo lobi bolimo olimo ozasu a tobungi na kobima na porte te kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.